Capage TV. Capage TV. Na poto soba malade ya sucre ba pio mukanda. Tika boy. Na lukana matisa sucre. Na kumu mitula ba matisa sucre ne mi diotaka na mi kwanza. Tika boy. Na poto soza muta sucre so mukanda. Lukaka matisa sucre. Tango kenda na suka. Te tango na kenda oya ngamo ya kala. O luka. Te maladi ba luka ngo te. Mabe. Capage TV. Bagolwa balinganga ye. Bagolwa balinganga ye. Il y a des Gaulois qui ba protéger nga pe makasi. Mais il y a des faux Gaulois pe ba yaki na ba comportement mabe. Mais nza ba confondre bango. Eza na batu musu na vie comme ko pesa bango occasion te. Ezala bon. Ba pas te. Ko pesa ka diable occasion te. Mo ko kabwana na nga na ba Gaulois. Ezala inde diable. Ezala Satan. Côté pe likambo ngo. C'est dit Satan salibo lobi te lo ko azu problème. Azana kanda makasi. To excité ye. Capage TV. Est-ce que ibongo ke moi si net na biso ba parents auto se respecter makasi boy. Eza na ngote ebimake mwana koli okosala biloko ana tete. Mwana soko kende libala un bon papa. Kanga mwana na ba photo ya nzoto mobimba. Pona nini? Mwana na nga zo kende na cicatrice te. Ao kende kana ba mbuma noiro to benga ba koko. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Mbote na ba onyo so balandaka maman Capage télévision. Merci na ba onyo so balingaka biso pe tolingaka bino ngai boyebi ke na nomona dadi te na milobeli na bime ndenge nini dadi depuis akendaki Afrique du Sud moi namoni mutu nanga te nde nakota na mabele ya tyango nde naza boye na ye na moto kolongwa rond-point Wileri tala niveau bolingwa mosala na bana oyebisa dadi fo futa ntaba na olongwa pe na rond-point nzela eza te embouteillage donc na oyela ba nzambi na ninga mosala na ngai ye metango che miso ba 4 na ba page bato ba te mama Capage ndenge nya kembaka il faut na chaka libonza awa panier awa bo chaka mabonza invisible ata na ba orange man bo tindela mama Capage na kembaka embouteillage ba kasa bité faut na ke mona dadi po batu bana besoin lo sambu dadi ye yo même malgré ba choc ba nini nga otaka Afrique du Sud to so la peut état de santé za ndenge nini merci na batonyo so bazolanda biso oya limemia oyo leki nyonso santé dadi boni vraiment maman Capage na mona okala par la grâce de Dieu nayebi ke outé kozala a dernièrement to solo la ki otoko ko solo la c'est ça to ko bandela ngo lisusu te motuya koleka eza pema OK maman Capage motuya koleka eza pema soki pema eza te tokoka kokutana te makasi
Mama Kapashi na koyebisa yo peut-être biloko ebele tonga na lobaka batu ba comprendre yango te. Congo ya kala na Congo ya lelo eza deux choses différentes. Makasi. Mabe ya kala na mabe ya lelo eza deux choses différentes. Parce que to ezo kitate mais to ezo sani ezo mata. Osoloni. Na yoki pasi tango ebisinga ke oye pa na nga na moto. Makasi. Eza circonstance anzela nde yosala ke oya na moto. E moto wana oyo mati ozo kanise bele na mbala moko. Mutu akoloba ke na kwei na nga bien na moto azalaka te. Okoyeba ngo tango ke kosokola mai. Yoka place moko esu na palola maki awa. Oh tozo mona totika kana maboko ya Nzambe. C'est ça. Mama Kapashi. Dadi. Oyebi ngolu na Nzambe ezwi place na mboka pona nini? Na ba mboka ebele onga na tambole zaka so apesi mutu mbote ndeko boni. Ah bien ya boni bino pe. Ah bien. Mais biso soki ya bosani koloba ngolu o kuna fa loba nini? Ngolu. C'est ça. Na ngolu na Nzambe toza bien. Mama Kapashi tala ndete sika to ovanda awa. Caméra ezate na lupango. Ouais. Na balabala caméra ezate. Lupangu moko pete eza na caméra. Ezate. Na quartier nga naza. Ke likambu moko ekwei. Balobi ba ki osala enquête. Yo za sir enquête yango ekomonana. Te monana te. Ekomonana te. Naza na be exemple pour santé esanga bien te. OK. Omoni maladie yo banana beli. Konti. Na bela na nga ba maladie na zo ba problème maladie ya turo na leli yango eloko te. Batunde ko seka ngai. Oh. Tika boy. Okendaki ko luka nini? Akufata ko kufa. Akufata ko na moni pena mutu azoloba ke bino kutu bo beti e bien te. Oh. Fale bo tobole libu mwana bo bimise michopo. Tika boy. Bo kataki e makolo te pona nini? C'est dit et puis batu ba oloba bongo eza banani? Ba Congolais. Bandeko na yo. Bandeko na ngai. Propre. Banga Congolais. Banga Congolais. Et soit qui yo un peu la nombre ba commenter. Kanda ya nini ya mama oh. Kanda ya nini ngo. Kanda ya nini o bampangie. Famille bongaka boye. Famille ezalaka boye. Tokomi kokoma communauté ya motema mabe na premier. Voilà ko cité. Bana ya tete pe mama o. Malamu bayokanaka. Malamu basanganaka. Malamu basolaka. Malamu basololaka. Famille. Album bango ya yo kindabi. Oyebi nzemo na mbiso ke za nani? Ya nani? Ya grand frère nanga Papi Tex. Oh, rebi nzemo. Za mwana mukie makasi. Émission lelo na oyemba mingi autorisé nga pena na concert. On dit na concert na okenda ngote pona lo fombo. Aseni. Akoma communicateur ya Chevalier des Ingwe somo konza wangila. les les okosi. Les Chevaliers des Ingwe. Tika muzoba pardon. Les grands basistes Makoma communicateur. Okosi. Il y a les Chevaliers des Ingweze. Okosi. Okosi. Nago ebise loko moko. Ye wana des Ingweze. Yete. Tika eliso ça passe. Obeli lisu. Na beli lisu kata na émission non. Non bela mais oyo ça ça ba black. La santé n'a pas de prix. On s'en des compos.
kasi ye wana te ye mutu banini badekoraki ye les chevaliers des Ingweze autrement dit mokonzi wa wangila bon tokota pena badete olela ye bande kon mutu na ngai te olela ye donc ozangisa te en tout cas ma sœur yo kana betelo lisolo mobima mwasa poa na robe et bon pantalon mwasa mukie suka na sepela ko skuna ba pantalon obine sko banzema mboka na bino o trembla kana yo pala no bomela na pala ndi bala o kotela na nzemu nini ka wana ya mboka na bino ka wana o ko trambisa ka sima yango wana ka de na koto yango wana na bando ya chaka bino gape medi bo wasko to za ebele yebisa tala omoni yo tango okota yebisa sko xil enani leki no ko ye wana kaka xila ye pa kota na ngai ba conteneur ye pa kota na ngai oh ye pa kota na ye pa kota na ngai po foto kota na ebisio na bi ezala somo wa fo ya nzambala oko nzambala soirée yana te soirée za biso foto lata propre ba costume solo na ebisio ke no lata ba costume moko au président Ridi Boyo kwa pesa ngai o na milo asika luka iboyo kai seta maladi ngana ko yana biloko akala tala sikoyo papa ya patron nga Ricky Rox King Salomon Elon Muski Eric Jenga ninga lata ka sikoyo sko nga travailleur na bango ba pesinga sko ba plan tika boy Ridi Boyo ko papa possible pe président ya Melody City a baxel nga ba plan on orchestre Ridi Melody City na ebisi yo ndeko na ngai possibilité wana d'ici wana mbongo te nzembo trésor muche zo bimakala te trésor muche bayembeli na ye lisusu na patron mususu ya sika Dadi Ngombila bayembeli Dadi Ngombila teke ba osola Dadi Ngombila kasi mutu ya Dani image te osola pembe osola kitoko yo solo bibo seke ça va ndeko nanga mwasi émission lelo fo ezala émission moko conseiller makasi to pese lango bato conseil makasi abongani na ngai te ngandeka ba fonctionnement pour ndeko no mobali okotale bongo te ozi dongololo donc iya udungula nga mbanda na yo wana nakisi si je zane malamu bilobelele kate nga se na bela ata na lobi mabe boke na muta maladi wapi eza bongo mutu abela basimba kete na poto sofa maladi ya sucre bape mukanda tika boy na lukana matisa sucre na kumu mitu ba metsa sucre na mi diotaka na mi kwanza tika boy na poto soza muta sucre zo mukanda lukaka matisa sucre tango kenda na suka te tango na kenda oya ngamo ya kala oluka te maladi baluka yango te mabe okata mokili ava mabe bandeko bozotala biso na présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso quelle boule bandeko balingi nga makasi balingi yo penza bato batuni nga o mingi te bato balingi nga baza ba ope balingi nga te 50-50 OK Jésus même na mboka ne batebele balingaka ete maman omongane na zaboy na répondaka selo ba commentaire vi na biso bato ezala plus na ba commentaire OK commentaire nde lakisa ke bato balingi yo commentaire lakisa ke bato balingi yo te tika boy ngai eza na bato ebele baolela ngai te baosepela ni na liwa na ngai tika boy mama na uti komona yango eya na bato ebele peut-être yo komantaki akufa me ngai na koma kombo na yo ngai mpe na oluka moto otiela poison abomela ngai yo
po et comme qui guerre ba commentaire comme ba tu nyonso o ba commentaire ma b donc na so problème na kene ko tala bango na enregistrer bango soko yeba ki au commentaire qui ma b po na ngai pourquoi bo ma qui était fala kufa ngape na zui komono na komi yango quelque part et talinga te ya ba chala yo a pasteur a qui pasteur lamba oyo na occupé et comme ce moment na occupé po na uti ko rater liwa fo na occupé oza pasteur nyonso goya ne lamba ozo bokomi ba commentaire ngakute lambo etala nga te fetala yo te na mona okalo kwa tisi simple lamba ba deni balata yango ba bishop nyonso ndenge nini ye grand frère na ngai aza bien omoni ke na pekisa ke be mission ayoki ati na mukolo bien o lamba ba pa soni elamba balata yango balata na nga okalo kwa chemise mo simple hein koloba boete na valeur na ngote te na bodere ba croix omeka ne olati robe noire ndenga pe na lati ka eloko to bine biso ka 1 mama robe papa robe bande konanga na souhaiter ba bonne guérison na ba congolo bazobela te fo banano na yo moko pe na mi souhaiter et puis na souhaiter et puis na souhaiter ba bonne guérison. Merci na tata moi sa bana il est chez Banze. Boni la fleur du jour femme intelligente kuna na lost maman. Boka kitoko a lost. Propre. Nzambe tata apambola yo. Apambola maman Denise Sandrine Kazadi. Basuni konza ba mama. Ngai maman Denise Sandrine Kazadi. Na molonga ni na King Salomon Elon Muski basunga te na zalaka reconnaissant na oya kala. Ok, wande bien. Nabi nazalaka reconnaissant na oya ya kala. Ate ya sika na zo zwa te. Mais ya kala leke belé. Po basunga déjà. Mama Kapashi mulili eza makasi. Mulili otozo mona na mboka. Ok. Tozo vivre mulili physiquement et mulili spirituellement. Nzambe asunga mboka na biso Congo na melamai hein. Temela. Na melamai ndeko na. Yoza no chameau. Toza na temi. Toi na thème. Toi na thème. Gloire au Dieu. Jalousie. Eza nini. Oyebi ke non na brossa na émission na ote eh. Ba elo brosse. Oh, brossa na besoin de ata yo moko. Ozala lisu na be invité be lete be invité ba kima yo. Yo kaka na John Sile. Yo kaka. Ndeni Malika. Ba wari yango ba pesa visa te. Ana Turquie. Kaka Turquie ya. Soko meki ndeko na Malika na nzela Turquie nzela mai. Ya ko mekate poza na souci ya Paris. O mona Tour Eiffel. Ah mona kaka. Désigne c'est le grand chevalier le baki ko pesa ne souci ba visa te. O ça des artistes. Désigne c'est pas comme ça. Na boya ba problème yango no sangisa bo. Non ça mélange. Po e koma kaka. OK fanda kuna. Babenginga. OK fanda kuna. Tamo fanda kuna ozananga. Ozana prévenu ponga na lobi les chevaliers des Ingweze mokonza ba wangila. Prévenu oyo ozanango. Po ba tuno lakisa kombo. Kombo kombo. Kombo atozangisi I na kombo na ngeze ya ngai te. Tikabo. Tanga ya solo o comprendre que c'est la réalité. Oh, yo mona muta wanga na kombo na ye po bozangisi lettre moko alobi wana ngate. Ezalaka bongo. Olobi te mezanini. Ki motema mabeza nini. Pe nani o akoki kozala motema mabe. Ndekwa jalousie. Voilà. Jalousie eza nini. Efandaka wapi, eutaka wapi. Mwana na bota bapi melanga ye. Makila nanga bapi melanga ye. Elongi ya mwana nanga banda bota mati lelo na monate.
Voilà, papa est responsable. Mwana na bota bapimela ngaye. Maki ezate songo na oye manzemu na ngai. Na se référer ba problème. Okota na ba problème na yo. Soki eza na batu baboya yo ko profitaka na émission na ngai te. Non, profiter. Pour message tambo. Ou ezwi yo? Ezwa. Nzembo na lobi ezwi yo? So comme na point nga na dièse. Na bandela sko chanson na monisco yo on misanga meilleur chanteur. Na likambo pa wa meilleur. Mwana na bota bapimela ngaye. Makila na nga bapimela ngaye. Elongi ya mwana na nga banda bota mati lelo na mona te. Wa ba parent irresponsable. Tokotindelo ata photo te. Ata eloko te. Okomona mwana te. Ata muke te. Ebima te yo tindinga na koma rankine ya ba problème na yo. Soko na ba problème na yo salela kango émission yo moko ya mobimba. Face au micro. Pongai. Maman, eso ebi kena na fête mobo eko prester ba botolanga micro pa ba semeki. Nandeni. Ba lobi yo makambo olo ba bango nde ba yebisi yo. Oh, tika boy. Ba ba botolanga micro. Babi makamni na yo yo bwakela biso ba mbwakela. Pona bwakela ba semeki kota mwasi na kota mobalo monde baninga babala ni sikabo. Boya nanu ebele te. Botika bango ba vanda ba sepela na libala na bango babala. Ba bongo pe. Ba famille ngo komi ndenge nini. Sikoyo nzoka ba semeki bayaka déjà. Bayaka te motema ezaki mois 3 mois 4 déjà. Ba ke vanda. Ba botolanga miko. Nini yango boyi. Yo yaki okabola famille awa. Biloko yo zo sala. So nga na yemi okomisa ngo ya ba problème na yo. Oyebi wana ntemwa nani? Ya nani? Pascal Poba. Paka uto tika biso te. Mutu amayele. Ba décorer Maman. O ba décorer bembe. Omoni ngai? Naza déjà à l'aise pour na moni déjà ndenge ni bato bakolela ngai. Namekaki déjà na moni funérailles ndenge kozalila. Ndenge bakulutu balobaka kosana kokufa oyeba bato balinga kona balingaka yo te. Mais yanga ezalaki ya vrai mais na raté na rupe liwa. Na moni yango déjà ndenge kozala. Yango nazo senga na bakonzi. Mama Kapash mboka oyo nyonso ya malamu koleka malamu bazwela yango diplôme de mérite te. Nyonso ezanga kisi ezanga science occulte bazwela yango mérite te. Bazwela yango pe décoration te. Mama Kapash ata pona musique te. Na consultation pastorale na kozwela yango diplôme de mérite te. Na kozwela yango trophée te. Ma beauté ezovanda ezela dadi lite ya kanda ya consultation ezalaka ka ba série année oyo esili bokosela siko année prochaine. Mais osali mabidi bien bino mbali nayebisi oke makambo ya kitoko na Congo. Makambo soko moni mutu aza grand na mboka oyo bohonore ye ntango aza vivant bokumisa nzambe po batrophée bele omona bato ebele bazwaka eza matalana na ba négociation. Ngana ko négocier trophée te. Ngana ko négocier diplôme de mérite. Parce que na yebi o ngana zali. Mama Kapash, toya na comédie interprétation. Interprétation lukuta te. Ndenge ba comédie ya kalabazaki oloba makambu. Eza na sensité mais surtout oloba makambu. Ki tete la ya solo. Portugais ya solo. Kikongo ya solo. Nanyako c'est-à-dire ozana mérite ata ya saki ya semoule te. Ata ya bango bo bakolo ba ekolo. Okozwa te. Ba yebi importance na yo te. Mutete la zolela, mutabandundu azolela, muluba azolela, musoyele pardon. Motema mabe na jalousie ekoli. Bande ko bo protéger bana. Mama nazoyebisa yo bakoki kobebisela yo memi bana na yo. Petite sœur te. Petite sœur nani? Wilfried. Wilfried. Tala niveau. Te mokile baby. Makasi. Te ya bana boyi. Yo kasi ko conseil. Te ya bana. Côté ya bana te ke bazana sommet. OK. Yebisa bana tokabwani peut-être na bozui mais
Nzambe nenga akeli nzoto ezaka nzoto moko na ya babola na ya bato ya mbongo. C'est ça. O solo lako. E mutu akokende na bomengo nyonso na sa mabele azate. Amen. O solo. Nyonso ya mokili ekolekana. Nyonso zomona ekolekana. Vi na biso etikalaka histoire. Naza mutu na bangaka liwa makasi na vie. OK. Nazalaki na âge à 16 ans ou bien 14 ans na koufeli le né na biso grande sœur. À l'époque ezalaki soki ba silisi ko sokola mutu na morgue. Fo ba benga ba ndeko na ye ba monde ba ko tchai na cercueil. Te lelo ekomaka boya ko tala eza ye to yete mais kala ezalaki so ba silisi ko sokola. Bino moko nde bokozwa boche wapi na cercueil mais balobi sikoyo bana mibali boya ko tchande ko na bino na kati ya cercueil. Na lala te après ko tcha grande sœur na cercueil na lala te. Vous appelez moi. Yaya nanga ke son âme. Repose en paix. Sœur nanga Sylvie ke son âme. Sœur nanga kufa nazalaki o nazate lelo. Tombe de souvenir na ye et mona na raté. Si lelo. Soki nazalaki ning nazal lelo na ngaki na sala quelque chose. Mais baliwa ya pauvreté na baliwa kala eza vraiment pas si makasi. Na tombola yaya na che yaya na kati ya cercueil. Mais na lala pongi te. Kasi na koyebi so mama kapache loko esala ete ngai lelo na trouvé que liwa eza normal. Tangu na yeki mokili na senga ki tangu na kozonga pe na regretter te. C'est ça. Tangu na moni ba grand homme. Pokende. Ba les grands ninjas. Ma dilu système. Toi-même moral hein. Na eko mona ba papa Taboulay ba légende ya solo ba papa Wemba ba les grands poèmes ba Marie Misamu ya Marie Misamu na eko mona Kester fumu pa Kester yo bolela te totika biso ndeko na ngai milela avant famille lelela yo na lobi bien milela avant famille lelela yo obi bon point tozwi ba matanga omoni nyonso eza souci nyonso eza douleur tozwi pe ba matanga période na comprendre ngo te bana basi bazokufa mingi pe tozokufela mingi ba mama oui ebele tozana deux artistes ya mboka na biso bakufeli ba mama Sœur Nadège Sœur Nadège ya frère Atoms baza bandeko na tumbolaka mingi na démission mais na présenter ba mes condoléances na famille ya Sœur nanga Nadège Nzambe na yebi ete mama kufi kati na Yesu. Adoration de Jésus bilei na biso ya mikolo na mikolo obino bopesaka biso. Tokolelaka mama na loyembo. Molimo na epema na kimia. Leki nanga lisusu artiste comédien na kombo ya Barcelone. Yepa kufeli mama. Barça. Leki nanga atana mona na kana makambo te. Mena mimakabino na mitema. Molimo ya mama na biso, pe biso nyonso ba comédien toko accompagner parce que artiste munene oya tourna ba film oyo ba te belé batala na kombo ya Barcelone le la koma na mwana poto akufeli mama que son âme repose en paix. Mes condoléances na famille ya Barcelone le kinangai artiste comédien. Mes condoléances aussi na madame Nadège maman Nadège akufeli mama na ye Zamba zalana bini. Pourquoi tokoloba jalousie na mutema mabe? Keba. Kaka mutu apesa ki yo musala, kaka mutu apesa ki yo copie, azoko ka niveau ya organisation na yote. Eza bon. Na melamai. Oyebi pourquoi na opesa sous trouble te? Quoi? Na meka ki ngone émission moko na senti ba singe fongwami. Po ndenge ogangela pression oganga te. Et puis naza peme na mwasi ko ganga ganga peza na charisme te. Yo koka. Yo mto swana kazala kuna. Na sana. Yo charisme.
Bagaulois balinganga ye. Bagaulois balinganga ye. Il y a des Gaulois qui protégent un peu makasi. Mais il y a des faux Gaulois qui ont un comportement mabé. Mais ils ont confondre bango. Et ça na batu musu na vie comme européen ça bango occasion te. Ils ont la bon. Va pas ngolaté. Ko pesa ka diable occasion te. Moi ko kabwana na ba Gaulois. Ils allaient des diables. Ils allaient Satan. D'un côté pe ali kambo. C'est dit Satan salibo le bité le quoi eu problème. A osana kanda makasi. To excité ye. To tia pression. Na ça la bêtise makasi. Pardon. Oyebi ke oza quand même moins soyo, oyebi ko maîtriser mobali hein. Oyebi ke ko maîtriser ngeza ba entraînement mobibo salaka. Makasi. Po ato kute na mobala nga mata po eza mibali mususu so asiliki fo uta na batola bamba na se. Oh ba sakape. Bazaliko? Ngana mono kutu mobali soka siliki ava beta no mwasi na ye ba ko fanza biloko tu ya ndaku. TV na mabele pou. Wana kanda ni. Téléphone na ye pou. Apandi pe ye moko pou. Abimisi libanda moto atiki no ndaku nyonso ale tikali ko netre bongo tika boy abengi memba bokino na telefone no beta mwana bino nabi wala bakosilika moya ya Kishasa na Europe te bozo memela biso ka mibali bo memela biso mibali yalité ya na ye na mobali. C'est ça. Na zui mobali. Est-ce que oyelinga liboma te? Na lingin awozo kene. Na yo beta ta liboma ngo. Na bisi awadadi na so bengai. Ke bofa no asimbi yo na nzoto. Na bi oyebi. Est-ce que oyebi ngo ke moi si neti na biso ba parents auto se respecter makasi boy eza na ngote ebimake mwana koli okosala biloko wana tete mwana soko okende libala un bon papa kanga mwana na ba photo ya nzoto mobimba along pona nini mwana na nga azokende na cicatrice te okende kana bambuma noir oto benga bakoko na betelo lisolo moko ke nga mwasi na nga vana bala papa bo kilo abimisa balance apesa ye alobo moni kilo ake nango ekita mata tala ba famille za ba siko yo na luka siko condition nini otoko te me faut ta condition te photo cha condition donc kango no ba photo faut luka place mo bien na kangyo ba photo shooting na soude na kangyo photo mu Congo alekende koloka sikoyo yo siko to ko cha condition to lobake kilo na yo tant to pese yo ekitaka suka 5 po yo lo baina kita na lo bio kita mais ke pesa na bako kita mususu zaka ya stress o komi na libala obi ona kana ki ya mais libala pe ko kana mingi te tika boy ko kasate ke o kana belebele aux échecs comprendre ka ke nena yeboye na komi motindami akute kolia tika boy na sokola bilamba ndekala mona mwambote na ebisi yo seke fa kochenga tika eleli olia kanangai ya kowela nanga misuni pondu tango che misuni na kati tango zolia na mobali fo yondo pona misuni otindikela ka ya jamais na ndeni yo ka betis na ebisi yo tala na meka na ngai makama ba deuxième femme mais mwasi na ngaza mwasi tika boy esimba te ose sengi mission na public be po niko mais kobo sanate secret kolambeza épice épice nde yango ndeza secret bilei oba papa zolia po vandi wana faut doser bakanda mususu biloko mususu comprendre ka ke o bisela ba nyonso
et suke la bango. Ok. Libala eza aide. Ah. Yo ko aider papa, papa pa ko aider yo. Ok. Omoni ndenge lelo zo ka misu pasi pona kotala téléphone mingi. Tango zo koma chez yo fo doser. Ah. Oh, bon téléphone na moko. Téléphone na yo moko eza na problème ité. Yango yo ndeko na ngai. Bino ba journaliste boza basi ya kobala te. Bobo mama bala na une semaine. Na ebisi yo boye. Oh solo lako. Libala eza bombi. Tika boye. Bombi moko boye oyo ko comprendre ngo te. Ah. Zela, thème ne psida ki jalousie te yo poza na ba thème de belenga na yo okotinga nyoka nisiko nzela na okene na ko bossa. Te mema ba déjà moi sur na réseaux sociaux mikolo ote ya kitoko mo te na memo te ya. Ah ou mema ngana te ya. Ba na libo soto mikolo ya osarana te. Jalousie eza makasi na ba famille otobotami na bango des cousins et des cousines et des cousins te. Makasi. Vous connaissez cousin te? Ba cousine na ba cousin. Ba cousin na ba cousin, il y a aussi cousin te. Nande. Na expliquer yo parce que ndeko na ngai. Même maman international muto Bobengani? Muta ba enquête Ti kokotisa ba journaliste politique awa te. Ah bango baza ba journaliste. Asunge ngai, c'est ma sœur. Mais la PC ka ba merci. To pesi embote maman international. Awesome ça man. Sala kitoko mais Asimba communauté Était Asimba. Asimba communauté. Meilleur journaliste en Afrique du Sud. Oui, il y a un premier, deuxième ça Dani Image. Ngani na proclamé. Dani Image. Cap côté na bino de programme. Côté na proclamé. Ndeko na ngai ekenge elité. Okokufa na jalousie. Yaya, okolia na nani? Moyen. Nani muninga na yo? C'est ça. Nani camarade na nani yo? Ndeko na yo? Nani ndeko na yo? Église ezobomisa moto. Pasteur na biso batia ke poison église. Na lobi église ezobomisa moto. Makasi. Ndeko na yo azokwa ko supporter yo te. Gloire na yo te. Na vie nzamba kelaka biso makokanisaka biso te. Makasi. Mutu na mutu aza na chance na ye, mutu na mutu aza na mama na oko sote bi pourquoi me bandeko na biso a poto ya Europe. Ba oya lisu Congo mingi te. Bakomi obanga. Poto komo boma bango. To komo boma bango. Du fait que to boma bango mingi ba décider to ya suste. To tindela bino kaka. To baso tinda pe kutu te ba silika. Bako de sila. Yaya, o so code. Code ba ebe ke bisu no so to ba pauvre. Yo koma na terrain na ntele. Yena no komi na terrain. Mais non te quand te na terrain ngote. On to sala vente. Ben oui. Banana isakio. Bande konangai mama Kapache azoteka terrain vide. Soko tana posa mabele. Oningo somba terrain. Contacter numéro ya Kapache TV zawana bengangai. Ba numéro ezawana ya biso mibale. Vraie commission Bo contacter biso toke notala mapango. Ndeko na ngai eloko eleki terrain ezate. Boni ya yo. Yangai babuka ka. Nazo bundana na tonga ta mwanda kuna kende kopema kimukolo pasi. Fotonga. Batema kadam kote kuna. Nano e comité me maleme. OK. Nano e comité. Mama Kapache. Dadi. Yango mona yembaki nzembo ya famille bongaka boye. Famille ezalaka boye. Ndeko nyonso botama na ye tata moko mama moko. Ndeko nyonso za cousin na oto cousine na yo. Soki aza mutu aketo foki maye. Bakasi. Orobomisa ndeko na yo pozwa nini. Yango lelo tozokamwa ki camarade ya lelo batu bakomi kobomana. Makasi. Mama Kapache, faut être très prudent. Yango mona ngai na linga tozaka ba camarade ya musala. Oui. Na linga te to koma ba camarade ne ya makambo ezanga na motina. Mukie aloka bashula. Oza wapi? Ngana pato amindele. Oh, mena biso ke ngana za bien éduqué. Makasi.
Batu bakanisela nga mabe ya pamba. Totala pa oza bien éduqué. Bien éduqué. Bien instruit. Makasi. Na parlé ce qu'au vrai français. Boni papa. Ba papa bazé belé. Papa la bino pena. Papa ya boti ngai. Très bien par la grâce de Dieu. Azali. C'est mbote. Na okomisa mbote. Omona déjà. Yo ba ko memanga papa ti lelo. Te na omema yo. Fo memanga papa ba okokana yesko aleki na mbinga. Ah. Senga bon. Yo ozora bilo monsieur papa oya na ona TV. Oza mutu a 24 kuna na kitambo mais bobeta ba masolo na ngai. To beta makasi. Babi mikolo mona papa litea. Litea kosa la comédie. Ah babi ba mai nyonso litea ya nango ya vie. Ah. Bon, eza mabete eza na babiloko mosusu. Nzamba chepa papa. Mais bimi pa mwana esungi famille. Makasi. Eza ka ndenge moko ti. Ngebe ya wera na ngeba frère Patrice. To Lucas ko ngebe ni ko tambo ebele. Mais to ebi ke ngebe o ko tambo ebele za ya les rois de la forêt. Ah ekeba na ngeba frère Patrice. Na mawane mwa kolela. Tika. Ngebo eloba te leki ya makelele. Leki ya makelele. Alia mingi mais batu ba déclarer makasi frère Patrice no mimi orchestre pototé. Mema. Mais memara déjà. Te. Memara. To bundela non c'est le ba maman ba visa. La memara. Maman ba memara me ro. Yo ko sana batu ba jalousa yo. Ebele. Surtout na ndena za no boy. Ba yo kanga nde kanda yo mtu pesa yo mtu makasi. Babi yo ndo pesa nga mutu makasi. Yo wo pesa nga mutu makasi nga na mukolo na yo. Yo lo baba na mukolo no yo aleki. Ekenda bo. To ane kara 7 ans. Na opeso mutu makasi na ndenge bande ko na ngai. Na opesi mutu makasi te. Aza fille ya terrain depuis kala. Fille ya talent. Mutu makasi na ye. Avant na ba papa Wemba. Communicateur a Madilu système. Dans ce papa chéri. Dans ce papa chéri. Communicateur a affaire na kala. Aza mwana centre-ville. A kota boîte tongo. Puis peut-être DJ Frank. Il est dans le babilo vous c'est à la terre. Voilà zongi ça reste. Et le vrai n'est-ce qu'on a nommé. Abana mobulu kala. Mais na lobi angote. Ya rozo bibi. Tena lobi angote. Mais na sira okati sangana ba émission. Okati. Aba surtout yo. Okati sa. Yo ekolekate. Mazande golwa. Pona wana koleka. Pona wana nde koleka. Père aza golwa. Ya ma Obali nde kwa Jésus de Nias. Yo pe goloise. Ngaza ya batu nyonso. Mais oui. Vunu. Ya batu nyonso. Na ba challenge na yo. Challenge etala makasi tango sala piste ba robe. Ezalaka ya Jésus de Nias. Okosi. Faire golande champion. Okosi. Ya mukolo. Tika bango basangana ba yebele. Be bago patana. Bango nyasa ba patana. Robin a 12 hein. Ya nini? Robin ba beti 12. Ya featuring. Kasite featuring o ezalaki babini saye mabe. Ba kangi saye ba photo mabe. Esili hein? Esili na nini? Eke na ngopa mutu anini o. Nta nini? Na ebisaki yo désingweze. Les chevaliers. Na ba désingwe se kala. Mutu a mbongo. Ya makbe. Alokota mbongo na poubelle. Naoka. Okosi. Aloka na esi oke. Alokota te ezala na poubelle. Na jardin te na kati ya poubelle. Akuta pe na grand mbongo na kati ya bafufu. Bafufu babuaka, bamatiti, bapoussière. Na jardin. Ya vande likolo étage. Amona muta buaka mbongo na kati. Mutu ana kima ya yeka longoli mba koti na esila tikala muta mbongo libela. Wa muta mbongo. Asola pe bien. Le chancelier Désingweze mokonza ba wangila.
Wandengo samba. Mais ici, bon. C'est sûr, featuring. Bien. Artiste Mboka. Est-ce que si basengani pardon? Ben oui. Oya loba ki mutu nyonso oya loba mabe pona ye. Basengani. Faut basengana pardon. Toyo ki pardon te. Oh bobo yo faut boyo kwa ya. Toyo ki pardon te faut toyo ka pardon. Basengana pena pardon toyo ki pardon et le lami na télévision. Ndeko nanga mwasi. Pesanga ndoiko. Yani. Oyebi ke so presinga ndoi. Nakomeka te. Ya Olanda mwana. Na mabe. Mtu makasi. Te pesanga ndoi. Mwana bado esanga trouble contre non kokate. Mwana bébé. Mwana lukatoge esimba te. Mais ça va. Ça va hein. Poa na yo. Na ba aventure to sel na yo. E bando bala na te. Mais na début biyamba ya mana batute yo mo sokola basani lamba batubalia basepela oza ko lo kana landa te to sisi to sisi ngo bohana na lobili loba ne bona Capage TV. Capage TV.